Gaso nazo fingama nazo ya munene kaka alikuwa ndoki moko boy. Donc so nazo fingama nazo ka bien nazo ya munene nzoto ezo fungwama tempe ezo bonga. Bato za ndoki bina solo za lwa ndoki to za ndoki. Undimi. Na bani ko fingama lelo. Ce qui 27 ans de carrière on a sali na sali na on a fingama combien de fois na nena za ko za tiel. Ba pesa nga rôle à tiel na fingama combien de fois. Wana kutu internet était CD. Bango ba sa confusion. Ba sa confusion entre les deux. Suzy Diana na Lianani. Olobi loko moko boyana ba oyo ba sakana nanga na komisaka bango tina suka ndenge na komisaka moko oyo na salela ye même na film. Ata sikoyo soko ye. Oye pa nanga o mekanga ndenge mabe oye po bomanga. No keno ka bongo. Yo kasi na tiki te. Ata sikoyo mutaye pa bomanga. Yo bomanga yo tikala. O bomanga po na sali oni. Parce que miska bakangelo. Mais soki eza yote, ezwa yote. Se mutaninga bomanga, ngana baninga ko bondela. Oso comprendre baninga ko bondela. Soki ezwi yo, c'est que yonde mtoninga bomanga. Nga prière na ngeza la ka bongo. OK. Na so na tante ya ba nzambe limbisa mutu ezate. Nzambe boma bango bazo luka ba ko bomanga boma bango. Ngai nde nakufa. Yo tikala. Non. Na ba réunion, yo mo zate na liste oyo batangi awa. Liste oyo batangi ya matanga Richard ya gabi otie mbongo te. Na chate. Mais ce que tu peux ça monter la chapete na okele pe réunion te. Pour la nini, ce que tu peux ça monter na réunion. Na okele pe réunion te na okele pe bembete. La personne a kufi ba ya te. Ani bazana posaka ngana ya. Et na très important. Bana posaka parce que vous êtes excité par moi. Bana posaka na kende. Sorti encore dans. Ba ye ba soke ko zala ndenge nini. Na yebi programme nyonso. Na yebi programme tout. Yo ba tela ka tela ko mbongo wa. Te na tela ngambo. Na watanga. Ba récupérer mbongo na bango. Na zwa te. Ya mutu moko tikala na ngoti. Te neti nani? Na oboya kotanga bakumba ngaso ta tanga. Na zo bela ngotanga bakumba. Ko meti mbongo na tika nango. Jérémie a ka fini na liboko. Mbongo Jérémie na zwa na maboko na nganga moko. Mon belle-fille aux oies aux ongles ça. Ya belle-fille pe la zwaki. Na zwaka desa. Na bana na zongsa te. Siko yo na songo. Utapenda kwa matanga na zongsa. Bon siko yo lelo mninga na yo atiki biso. Ko contribuer tete manda. Na contribuer te. Na bina te. Mama na bango ya binaka. Bongo na ngona badini te ka atembi azo bina pe na batu théâtre ba ebele bazo bina pe. Ngane na bina te. Kwa nini? Ko banzoto melama le kwa makoma ba melama le kwa mikomboso. Boniko. Elele. Nabina te. Moi ça sonne la reine des immatures. Oh lélé. La reine des immatures. Ngane na zaboy. Na za shaole sa de fête. Donc au kanya na to kutani fara fara be boane loko ko lobate. Banana bandaki ndumba kala yoka mwasi okani mbandani na ko betanga. Omona a vanda na musika ye afandi akoka siko simbanga te. Kana moi sa domination. Compter mibali na ko compter mi garçon théâtre pe garçon théâtre bo benga ngate. Bolo ba ngaga be pone tandi kombo nanga. Bon yo moso batangeli. Otangela nga combien? Mibali kaka. Ba lu ke chapatoire ya makambo Richard. Mais makambo Richard ezali. Ozo mama Richard ezali. Ezali. Ngakutu na yo kokto na be mabete, ngakutu na batini na bi nazo bakana na ngambo na nini ya bela te. Nazo bana batu nyonso to oyo basala ka maboke. Pourquoi bakanga makana bilongi moko. Pourquoi bazwaka pe baninga te ke ozwi oyo. Na loba na kuna bango te loka bango bakana posa ko finga. Yango moni baso finga. Bonjour très chers amis internautes, bienvenue dans votre grande émission. C'est l'émission qui vous donne l'actualité. Nous, c'est ça, toi et Babango avec Yves Pipal, tous, directeur d'info. La fin de la série continue toujours dans votre chaîne, c'est la promo des 140 ans. Voilà, nous sommes déjà avec Yagabi, Mama Touma, Mama Lambalamba, Bolembo. Donc, tous les années, sur la EBL par rapport à autres années comme l'actualité, Nathalie Benabiso, et puis tout sur la Talibon, docteur Moguijo, Mosungi, la population congolaise, parce qu'avec lui, Mansouleza toujours plutôt que le poste ya bana mboka et bongi nanzela ya docteur Moguijo. Voilà, tout petit mbote et pas ya Gabi, Mama Touma, Mama Lambalamba, bonne santé. Mbote na yo Yves Pan, santé za bien. OK. Nzamba zo batela. Yo ibinga so nazo fingama na yaka munene. Ah bon? Yo za bon.
ngaso nazo fingama nazo ya munene kaka lokwa ndoki moko bote donc so nazo fingama nazo ka bien nazo ya munene nzoto ezo fungwama tempo ezo bonga ba ça ndoki bina solo za lokwa ndoki to za ndoki undimi nantini ya gabi nali kamna boya te avant de kutana nuona mais ben ça biso soki ba finga yo tension pe mataka yo non jamais yo so bomona ba finga tension mati tension kote comme kimia po nazaka suna taliboy ki suna taliboy ke tema ko sekele kaka moi tension ya ezate parce que otika matumo le mukolo nini otika pe peut-être ko tuka ba mukolo na tuna ko ba question moi mingi na tumo li mutu te na sake ni sopa na yuti na sake nani oto yo na koto na lobepe na M4 okende ko sala nini pendant que oyebike bango baza kuna parce que eza mutu na bango mutu akufi oyebike nini famille bota bango zala kuna siko yo kendaki kuna yo moko sala nini abenga ko to sala mission na boy OK vous comprenez na boyaki le même jour on a benga to sala mission na boyaki pour na zbo yo na lobane te kene ko sala nini OK ali na zongi pe koto yo pourquoi c'est bomoni mutu wa ko menacer mutu soki de bien bosaki eloko moko boye benga bosuka wapi Vous comprenez pas, il y a matanga bino boye belé boye ko menacer ba ko tuna ye ozana pe naza chroniqueuse na qui pona zo image aza ya na ngato yebani to saka ba kwa ba loki akufia ona ye ton na ye bango ba menacer nga so azui problème mais a filmer qui ba na kati kuna mwasa Tshisekedi dia ate ko filmer na ye ba binde zaki mo mabe tezaki mabete bala kisa biso intention à filmer la intention zaki mabete te intention zaki mabete telemisa ki ba boye intention mabete nese que so mutana mukamate se mutazo filmer azo cancel quoi mutazo tala yo cancel quoi ba tala mukamate na ye OK mais ce que tu peux ba ko balobi yo abanda ki na makolo amatina na vidéo MK yo monyango OK mais pourquoi yo MK te vidéo na ye wana to monyango te ya kabito ki na mo réalité mo tout ça peut ba réaliste oyo kana katina mutu siko ke osana nini question yo potu ya ke matanga siko eloko ngala condamné faka kende moko te il faut que baza ta 3 personnes baye ozomona pona ko kimaka ba makambo wana OK eza ko yoke ko luka problème voilà to ko tala ba sujet mususu na boya ko sa émission na ye na boya ki poani pona moni na moni ngo sensité OK ozo comprendre ngasa ka bongo na ka clair mais ba dire peut-être yo peut déranger moi ba te belé next quel dire mais ko ba déjà que matanga na bino to tikeli bino te nga ba to tikeli bango te bon belo mo ba millionnaire boye te nga na ba ti tanga zaki na passe to mona ki bato akene mutakene ko sunga ete OK mais le kola akufi to mona ba millionnaire ba osana nini ba ko bima sikoyo za millionnaire te soit point yo boza millionnaire te nga millionnaire te à franc te 1 million de francs congolais aux voilà Moi, je vais comme il est mboka malonga. Voilà. Et attends, mboka malonga ba $400 te. Ya ba 400. Ah, mboka malonga te. Ça fait mal. Non, alors ba ki bongo. Siko lokwa bongo soki mutu alobi likambo ezaka kambango. OK. Allez. Ndio moni yindi. Dena malaba ko bisaki ya. Ngetalingate. Ba ba boyeba. OK. Tout que nous na le 8 mars. Tu vis souvent vous rappelez à moi d'activité moi comme il ça to kenda ba inviter yo. Pour na yo mois de mars. Et ça on est. Eza moi femme, moi ba femme. Ba femme forte le quoi biso ba auto milukelaka. Avant mobali ya yo mo déjà milukelaka na yo parce que les autres monde dans les autres tambo na ngo boy moi c'est faux luka mobali pe luka. Osangisi makanisi. Ozo comprendre monde comment tambola bongo mibali ba komo kima baso ba vanda na bandako. Baso basala ke lokote baso bavanda ka balemba lemba bali bakomo kima bango akomo landa amoni mwasi moko décédé buyaka na ye alandi ozo comprendre ko basangisa nini makanisi et comme na bamboka nyonso OK et comme bongo ozo comprendre yango na sepela la bamamo bateka pilipili bamamo bateka ai o bateka fumbwa madesu taba ngombe nini soso tomate mbuma ba épices donc na sepela ba maman ba femme forte parce que ba mka 5h si bakenda zikida ba somba biloko bana bosika bakenda koteka tika na bandaku misu bateka na ba wenze misu bateka na ba quartier par-ci par-là donc na comme ça ba maman ndengwana donc ba en tout cas songa na zaki lelo na mbongo ebele mais donc ka ba maman bateka na ba quartier maman
Zwata 100 000 bakisa. Maman zwa 100 000 bakisa. Maman zwa 100 000 bakisa. So na zaka mutambongo. OK. Le 8 mars écoutez là que lesquels que c'est. En tout cas le 8 mars na zana la ndako na lala ki na pongi. Tendresse que ta kota langa. Na pese mbote bazaki na koko na ye. Akola kusanga koko na ye. OK. Et na ndako sengela na liputa na lali na kito makamta bimelinga pou. Oh, tu as bon la mania et la maman. Donc c'était ça. Vraiment. Voilà, ça c'est bien. Alors, tant que mon mois-ci, dans le mois de mars, à s'exposer dans Bouzoba, surtout plus dans la terrasse, la boîte, notre la vidéo, vraiment dans la bière, locaux, dans le biso pinza, la table, mon soulatima puta, mais ça ne va pas. Sous-vêtements, ils étaient, les petits blocs, moi, me coucher, au bien la barbe, donc, dans moi, ma maman, ma jeune fille, déjà, c'est déjà une trentaine d'années. Trentaine d'années. Et dans le bloc, on a habité. Ah bon, mais le bloc, on est dans le Bumbashi. Ah, dans le Bumbashi. Il y a la terrasse, moi, déjà, vraiment, dans ma catiboye, mais sans l'action, image, parce que tant que maman, moi, les max, moi, ils allaient pour l'émancipation. Bakinois pe belé bakinois. Basi belé bato kinda nango na esprit ya ba fête ya kinda kaka na esprit ya ko sepela ya ko sepelisa nzoto. Et ça là on a ndenge mona maman c'est bon. Et ça passe so ça likambo ça te va nanda. So ki pendo donc le 8 mars là ta maputa bien. Là ta liputa se respecter na nous mettre mukolo moko wana. On se respecter na le 8. On se comprend nous se respecter na après comme ça ça li bozo banayo. Bumbashi wana tondi na bakinoise. Batondi kuna ebele. Oui. Batouvé bakoma kuna penda ebele. Bakoma kuna penda ebele. Au moins mutu soit Luki vi awa. A Luki a changé na nous, a changé moi nini. Moi millier. Bakam changé millier koto ba ebi mingi na makambo salata. Amibwa kam c'est na ba province ba kinoise ba comme ebele. Ya sont des acquis kanate. Parce que na dit ba le choix ba ko sa makambo anate. C'est d'abord congolais, c'est ba ko sa makambo anate ba mi bangi saka makasi. Bazana ba logique na ba on ndenge na bango. Ba mi bangi saka makasi. C'est ça. Voilà, ça c'est bien Gabi. On a profité directement le dans le mois de mars. Moi en tout cas climat toujours s'est passé dans ngona Kinshasa. En tout cas moi ils ont la marque. Na édition tina la tela mboyo. Neti na bois kango kaka. Là on a la tibe sengle zate. Na édition moi ezate. Taka aspite zo sala. Mais zo pesa te pour libanda moto eleki. Pour spite sur les autres bendi moya moto libanda ezo supportera penzate. Ça va bien te. Moto moto eleki. Ozo le kanango ndenge nini par rapport à produit au docteur Mogi Japesa Kio parce que moi il te bébé ça le poso. Ça la moi titre comparatif, il y a moi Yangola na moi ezobima mikolo Kinshasa. En tout cas ekokani. Ekokani biso soko ka pour moi mon pépé mokezo ya. Pour ya moi Angolais tellement ka. Neti à Dubaï. Neti à Dubaï. So que c'est telemi. Taka na Dubaï ndezalaka. Nini boche chauffage, mani chauffage teme. Nini mai eza osokola mai moto. Mais boche nini te benga ngoni. Nini climatiseur. Oyo te o batiaka ya moto wana. Mai ambeto osokola mai ya moto ko. So chauffandi so chauffage wana. O chauffer mai te mais mai e chauffer yango moko. OK, yei ma moto. Pe bozo sukola, ozo mona penda ke moto mai ezo bima moto mais o chauffer yango te. Mai ezo bima penda moto ko. Na Dubaï ndenge ezalaka. Vous comprenez? C'est ça. Donc yango mai moyo ezo bima mikolo na kisasa yango wana. So yozo ça. Donc ozo sukola penda mai ezo ka mai penda moto. Ozo luka mai ya malili, ozo luka soke ko luka ngo pe ozo comprendre te. Omoni. Courant pesate. Congo. Mboko passe na ebiso. So za libanda posa kozonga na kisasa. Mais baba inde oketu o ya suscité. Jamais. Otika na note pena Gabi. Pona nini? Oluka vie kuna. Na luka vie nini? Vie na na luka ngo Te babi kuna vie ya biso batu côté toloba disons côté traitement, côté social, moi. Traitement ça na cher, mais na futa kanda munda. OK. Et na futa ndenge za basi batinde nga de papier. On a déjà une boîte postale il y a nini ya petite sœur nani Clarisse Saka na PC Mbote. Wala ndo ya mama yango ezaki Saka, cousine nga. OK. Batia bakenda utika ngo pana yeba nini wana nyonso. Batinde déjà papier donc faut na futa. Na futa kanda munda, na futa kanda munda, na futa kaka. Mais na futa wana pe basi secteur na bango na futa kaka. Mais ça bien pour notre traitement en tout cas. Au moins ils sont soit na ba docteur on a bango moko on est ba no ke no bwa kangunda mais moya lo bana o musana ezo permettre à ça yo ngote. On se comprend. O kaka te no mona situation sociale.
que le monde a ça parce que ils a cher au cocaté net yambalo moi simta yamba kinga est-ce que examen faut ça là c'est trop cher amna ko ke ko ça na Congo te sikozo ke ndé irene ki diafuka habité faut ça banka abi mais c'est trop cher ngana bi mama chaka na futa ganda ndam na futa OK ba c'était na bon te bon ba traiter muto futa te OK o ba lo bando o somba besala non ba traiter ka o futa te après ndé ko landa yo ke ebimi autant autant na siko yo isi bango bitenga na ko futa ngo na autant de tranches. OK, ça c'est bien. Alors tout est en réalité tout par rapport à mon yo bima lelo donc on a mis donc le soleil lui férocement na Kinshasa ndé doza a wala kati donc moto na bibi expliquer ça mais ngeto ça so ba koko ba ko na 3e âge ba 5 quelque comme ça ba ko kufa na mo yo bima na ba bébé ba to bota masika. Alors na loposo na ndengo zalaki na ndengo komi lelo na mo yo bima oyo ya gabi. On s'en est-ce que c'est un traitement moko docteur et pécieux le sous-holandais là to moi produit moko pour que oui docteur ndete doza a et pas na lelo oyo ni na ozwa ni produit na nga salela nga mafuta na nga salela nga pona moi ndi na ozwa ngo penda lelo parce que moi eleki makasi on comprend moi eleki makasi moi eleki makasi donc il faut la pakola est-ce que aïssa nga binanga lo pas moi eza makasi na to salela mafuta oyo ko pakola po esimba pona yo mais mafuta mbile ezanga te na kati. OK. Donc moi na yebo sur le système mission a continue na bureau na zui. Donc les gens encore pour nous ça ça bon sur le voyager OK poto sur que Afrique du Sud. Ata pene na so na bina ke. Angola na yo. So na bina ke poto. Donc quoi na okena hiver te na ko hiver on est betenga mabe. Donc na ozela ba mai juin. OK. On comprend moi ce comme Ali de Cécilie. OK. Na ozwa ngo pour na pe moi ezara makasi la fois passée na kenda ki moi ezaki pe makasi. La moment la bébé ça va toujours cher hein. Te so de taba juin wana eza cher na ba juillet. Ba juillet to ba ke vacances. OK. OK. Donc ça on a que des jeunes on sont bien amis. OK. La date après ça que va produire na yo approprié pour na ebatela là-haut. Ebatela nyonso tous les cas. Mais to évolution il y a makambo to pe le posonayo ça va par rapport à nous surtout les autres. Ça va moi mi colonne surtout saka ilongi polele. Non saka ilongi polele parce que bat bazai ko loba o ndeni ni ya saka ilongi polele te parce que c'est la saka ki ilongi polele na Belgique. Na Belgique na saka ilongi polele ba mona na bango pe. Mais même yo ebi ka congolais ça compliqué. Vraiment. Et puis na tunongi plus question on peut la mitunongi pour ça la sous émission na vérité. Donc congolais ça compliqué. Lelo tchaka sous te. Na tchaka na sous te. Ozomona tellement que bakoma ko loba mingi na tchaka sous te. Na comme na ka kotambola bongo so na émission net de lobenga na za l'église. Na za na l'église. Vous comprenez? Na psalm non. Na quelque psalm. Na silisi na sanini. Boye ko zwanga na ye na ngati. Ozomona na ye na ngabo na za na sans problème. Mais tant na mukamate na osala ngote. Na ba Yves pardon na ko somba ta pour maya ko somba ta na victoire. Na pati kisi. Vous comprenez? Na pati kisi penza. Mais lelo na na problème te. OK. Na nga likam to ko benga nga pied les ata na saki wa piso na ngi pole na ye. Ata ndingo banda benga na batu na tongo na ndaku suba yo luka yo. Na za okima la chambre na kim chambre na poti. Na pati kisi. La kim asute. Na pati kisi na bimi. Vous comprenez? Ata na ndaku yo ebisanga no suba tubaye ko suba ti ba parcelle. Ne so za kata koko bada so bakina ko yamba bana. C'est là. Esa wana Sandra wala na poa bungalo na bungi. Vous comprenez? So na ebi na debi muto ebi ngala mukanga na mate na bimi. So za muto ebi ngala vonde da patikisi. Voilà. Mais lelo eza bongo te koko ponga vanda kami na sala manger yo ebi. Natala TV la musika. Koko na check up. Oui, entrez. Na fière nyota ko ba Cécilie Sonia Cécilie maman Cécilie c'est ça merci maman que muto na caméra na bundisa ye opo a filmer ngane longi na moni lelo ndongo uti église na bino bima osambe pe pona docteur osambe la pe pona cheka na ba prière ninga bisa docteur Mogisho na tala docteur Mogisho na prière na tala Anse Luzolo na prière ah bon OK na tala bango na prière ozo comprendre soki Anse Luzolo te soki nzamba kota ikati na ete mais lelo na finga maka na réseaux sociaux baninga bazokende bazozonga yo kaka boye yo moyo loba masusu na kata bango misisa souffle kata na kia ozo comprendre na pesi pe merci na nata kaza pona nata kaza c'est ansi tchelanga Gabriel na opesa quelque chose na nata kaza po max
abenga lelo asinga ya Gabi tika kuswana nga nazoka pasi na motema nde bazofinga yo nga kuna motema na oseka Gabi na bani ko finga malelo soki 27 ans de carrière on a sali na sali na on a finga ma combien de fois na nena sako ça tiel ba pesa nga rôle à tiel na finga ma combien de fois wana kutu internet était CD na finga ma combien de fois na bémission na finga ma combien de fois ya bato abenga openza be ba finga yo mais je crois que tu as personnalité aux anabana moi bana nga bayebi bana ba ke mama ba finga maka bana bazaki ba mike ba ke mama ba finga maka bayebi mais au moment moto te Gabi au jour après kimia ou tu prières au jour kimia te na makamonyo surtout zelo ba mala kombo nzamba yebi ke na sali ko ke nzamba yebi nzamba yebi osali lo ba moto yo pelisio na pelisio na tide na pelisio If tika bandeko balia nanu bona balia nanu kona bona ne balia ki bien te nazalaki te bolia bandeko bolia na nini na YouTube matière ndakomi ese dépend na ma matière après si matière na décembre nazalaki te balia ki bien te balia est-ce que il y a batebil ba benga biso balia balobi Yves vous avez mukena ya Gabi et puis Gaïtan qui seka ato solo nanga sikoya Yves vous avez Gabi pourquoi solo na Gabi te ba biloko musu fatika kango peleka voilà geta bonga mboka yesinga te point ah oui mais pourquoi ya Gabi azokota kana mamu mwana pesa ko conseil na koti te batuni ngai ngali kamna ka so na lobika kasi ebani na yoti yo mutamituna so tunenga tena ngala loba temenga tuna ngolo babongo te yo otuna kinga pourquoi tu na perdaka oui que na perdaka na caméra otunenga pourquoi mamogelo baya ba pisom kuna ngai magomelo ba ulegi mutu wango na quoi dire makemba ngai kasi balobi na ngai siko bango ba sa confusion ba sa confusion entre les deux Suzy Diana na Lianani bala na confusão ta faisait confusão nga ba na portugais vous comprenez bazo ye bateza nani ne na lia yako le tendance atuninga olia kinga tendance na makemba OK est-ce que yo mo lia nani donc la confusion yo mo lia nani bonga na yebi so bango par plaisir ou bien ndenge nini ngai te batu balobi yo bosani yo bosani bango balobaki babi Gabriel ndenga zawana abomi Diana et pas Diana akokoma te quartier on a bazo kanyela ye so ka komi bakobeta ye yo yebit otinda cameraman te na kenda pa Diana na moi na kenda na 14h na bite butu te po babakaya amelama ki na butu na kota veni bato baso bima na mapango Gabriel tanga ka domination sakana te Gabriel on va prier kaka to yaya soko bonde da senga ka domination Gabriel na lopeng mo bazo bima ya Gabi tubika ya Gabi bato batonzi bayanke balandi ngai bayanke baye mère Gabriel kapetolier te Gabi pote danga libanda na zoya bafandi libanda wana baozi liboso ba Diana baozi danga ngana koti na kati na sale mission na yana ba Diana to sale mission na tique enveloppe na ngai na bimi na kabeli ba chèque ya $50 na bimi na kei ngana Shaolin sans défaite. OK. Mais ce qu'on va na bimi pena na côte na mutu kanake to manœuvre pe to sape ba manœuvre yana Diana mso asongo sa pasteur to sa manœuvre po ba bango sa muke to ta manœuvre ti to bimaka ba serwa na okumbanga moko. OK. Na bimi pe na kei na morgue to kuta na morgue ya cinquantenaire yo moko mona sarato la o cha munoko lelo sarato la mutabomba na kata mutu kanaye bato ba kata ko fali mutu aye batu ple baturanga bakati oka fali pour pamtaye mais c'est le wa fandi wana asali ple lokwa ngate limbi sara selo na bika vérité vous comprenez asali ple wana te sera to la moni moyen te étouffement à côté singa la kata jeep na ye na fandi a to na ya Gabi o to binga ka succès to kisi c'est là yo balanda ko kwa alobi na nga bongo mwana mama te succès te ena batu musu bacha minoko wana ke ba ngai bona boso to tamboni na nzela na romela e akoka te to tamboni na nzela biso mi balebo akokoka te. OK mais batu babi balanda kayo parce que yondo zaki na sujet ya makambo wana ya Diana te magaité kota na kati eza makambo Diana bino batu boyebi yango
bona bato madame bato baki matanga belé wana bayeb na bango eloko te parce que mouvement elandaka so bato balandi aya ndima c'est ça moninga te Yves ok bano se bayaki na balanda bango te toyaki bata théâtre ebele mpo te balanda bango te ok balanda bango te poani parce que balobaka yo moto boma diana c'est vrai ça makambo ezoloba yaya baloba oyo balobi oyo bango baloba yango nga na ondima on a boyi discussion awangani te na boyi oyo bango baloba yango nga na ondima c'est la famille nde mosololaka na bango le jour oyaka explication ezaka nini oyo bayebisaka yo bango balobi po ti koloba na Gabriel Bongo boyebi nde mwana na biso akufi te balobi ngo na émission eza na kati ya Gabriel Bolembo officiel ete so esalaka kaka Gabriel Bolembo TV chaîne na ngana mosala ngini banene babone pele wana oyo azosala toyoke mpa batieli banani eza na kati wana eza wana oso comprendre eza wana bango baoloba no boyepole baopesa biso pasi bazobimisa kombo mwana biso basalango émission koto oyo tosepela te bayebi nde diana kufi te famille na bo balobaki yango balobaki yango bao mpe bayoki yango napesi mpa enveloppe na ngai na telemi na bimi jour mpe bayoki opesa mwa biloko na mama olive mama tinda babenga ngai naketi kuna mpesi bapesa bango biloko na biso na famille ya badiana toza kuna toyambani toyaki na basila toyambani tofandi tozosolola tozoseka bapesa bango mpe biloko topesa bango baencouragement bakoti na motuka bakei na $10,000 eza yo te oso comprendre bango bayebi ke ezanga te bayebi ngai naza nayebi ke so mona so ndeko nanga kufi nayebi maadi akufeli nango ata soki aza star so babambeli moto nayebi madame baladi yo ndeko nanga moko akufeli nango c'est l'explication ya famille nduto oyeba ezalaki nini en fait so bango bayebisaki yo mpona koadusir meme bandeko baotala biso na koadusir motu te ale pelisa moto tia olie na makemba La sorcière, hein? La sorcière ou bien aux arts sorcière. Voilà, toujours un docteur Moguijo, place web to Komagi, au quotidien, si j'aime savoir que tu as ma souci, pour les deux personnes, c'est comme on a la signature de Tino Breti. Yes, oui. Gabi. Aussi, biso, ma produit docteur Pessio et permettre au toquer poteau à toquer à fond. Attends, il y a bien un mango. Ok. Alors, badneko ba kenda ki consultation, ba ki rendez-vous dans docteur dans mois de février. Oyo, bakutana ki na France, na Paris, na habité pour na bango. Est-ce que bakoui ko sala ndenge ni pour que bazwa remède pour na ba 3 gammes ne t'expliquer ki l'autre fois parce que belé basoma ki ba gamme moko ba deux bandana février tisi ko gamme on est silité. Au moins te ke bango ba luka ba bimisa docteur Mogijo mabe. On se comprend tant yo landeli traitement te. Il y a un faux 3 gammes à la moko. Parce que nous avons dit qu'on n'a pas de thème qui j'en tant moko azo bon de la o pesa ngata moko pesa ngata gamme moko pesa le thème qui j'habite. So na pesi yo bongo ko négliger. Tant que si là l'état c'est la mususu qui resal mini et baby. OK. A bois qui ko pesa bakendaki. Bon a peut-être ba bon de la qui mingi ya le thème qui a changé qui makanisi. Mais les bazawana baïba qu'il faut pas somba ba produit na bango ozomona muto osomba ki produit na yo moko gamme moko bakisa des gammes parce que biloko tozo somba bakabelo banini soki elongeza bien te kabelo ngo tchango ndeni vraiment na mukamate o tchango ndeni tina na uzata ozo comprendre tina moko ezate ozo comprendre oche poudre mai allez au fait nanda ko check nini perruque on a mutu otana kitata boy kitata le gangeli yo hein kitata le fingio osani ele bina oboete ozomo eza souci tala ngam naso ngala utina mukamate if bino utina mukamate te eza souci mukona muko ozo comprendre soko fando talika elongi na yo if o regretter donc o comme le quoi mikolo ya batu musu baza mikono na famille net nga comme le mukolo ya na biso mwasi ya na soit deuxième ga na septième ozo comprendre mais na comme ki le quoi mukolo na ye à cause ka mukamate. Vous comprenez? Bunda olongola mukamate. Obo somba ki na somba nene gamme mususu. Et puis ba oba somba ki bandaki déjà na février depuis docteur Mogijo ayaki. Vous comprenez? Ba benga docteur Mogijo, ba tinda ba vidéo elonga bango vide, docteur Mogijo atala évolution. OK. Vous comprenez? Pour docteur Mogijo akandenge, au moins a changé au traitement. OK. Accélérer. OK. Vous comprenez nga accélérer kanga. Motona kenda ikoto toka liboso apesenga accélérer kinga. OK. Na kutena mba ya poto mbala mona ba bilonso zakili wo
Vous comprenez? Accélérer tinga. Est-ce que tu photo na image na vidéo bien photo na yo docteur Mogijo est-ce que tu as la vie ah oh comme on presque à la fin na accélérer et si là. OK. Docteur Mogijo comme on a dit ah oh ils appellent kotati na kati te na pesa oh mususu yango ezo sukola kaka ezo sukola yo tango ba accélérer yo et ça nini ekei. Vous comprenez? Batinda ba photo batinda ba vidéo. Voilà. Ba so bati gam moko botinda bando na ba ko bakisa ba gam mususu. Non. Parce que yango bati karaté. J'ai jamais yango bati karaté. Mais ba tozo que plus le numéro na bango ya France parce que souvent on passe na France na Belgique moi mingi. Alors ba o bazawa na ba plus bazo benga na numéro ya Kinshasa et en origine négative ba benga na numéro en France ba que na ba confusion ba numéro est-ce que numéro oyo docteur Mogijo a salé la France a gardé toujours numéro ou bien affaire dango tu es ça na yo docteur Mogijo a salé la numéro na WhatsApp na WhatsApp a salé numéro na ye ngakuna tona te docteur ça ndenge ni est-ce que c'est payable même il y a appel on comprend pourquoi tu as numéro yango na 25 ka bon denga esinga sikoyo na kosalela na sala WhatsApp na pezala numéro WhatsApp a docteur Mogijo ezo sala ya France ezo sala ba benga na numéro WhatsApp wana ba kondo ba télé ba photo ezo sala ezo fonctionner même pour tout ça ça awa ezo fonctionner asa toujours oui ça va vraiment nini ko ba otala biso ba o peut na mukamate lokolo yo ayoka soni mabale panzana mibali ba kima bango pour na mukamate présenter na famille ni tu peux umela mo temps belé mibali bando ya te pour na mukamate OK présenter na famille nazo kima OK présenter na famille na ona ndenge nini ba benga nga mama leki na yo et comme ça mutumpaka yo bona ngoje et comme ça mutumpaka on se comprend nga la bête ko lisolo moko na bête ko lisolo moko Yves mutu moko mutu na biso ka ya maboke tozaoza na ipenda bien ay singa pema ah Gabi mutu na ngabo boye aye atindela ngaba mbongo boye ngabi ah siko kasi sikati Gabi na boy to kuta ngabi ah boye bokuta na ndeni mutu na botu ngabi omepa kula kasi fuda ngabi Gabi bona tongo abi na ebise na ba Congo on se comprend c'est vous comment t'es là qui est-ce que qui m'a puna tindela kembo jamais tu t'as pas c'est ça la konda o qui mate akini kwani akini kwa bike loko za le longa eza malamu te pour les basolo kana na ba vidéo bani na monaka elongi kitoko mon elongi na toko elongi zo finga e pour mi bana 5 heures batala ka basi wana zo luka makam azo luka makam na 5 heures na 5 heures fo atala yo tanga kotala bo on a vu quoi pesili maman lelo suka mais biso esimba ekosimba lisusu te parce que mutu sa ko sabonga ake kotika pe yo libela bungalo ako mo anenga ko présenter pour na bango te kamata musupe simba ka pe sous na poudre te OK o tie poudre boye bimi tala mukamata eloko mabe ata fo de temps surtout c'est côté o muselulu nga zaka na mokala yo daki yangolo to nzombo yangolo ezo boaka poudre c'est pour ça que na moyo ezo bi manikolo o boaka mi poudre ezo kweya ata poudre weza ya ndenge papa na changer ba poudre botina poudre na poto si ja kaka ngana nyoko mali kwa kotinga ba poudre si ja kaka na Belgique na peso bote passeport rouge kenda anyo comme pour kotinga ba poudre mais moko na yake pas docteur na pati kisi docteur atalinga seki faut pas poudre boaka meki ya bana moyo si on peut moi jour ango ezaka pe moya kosakana te nalina kosa na mesimba te on se comprend on a sabino ke mukamata ezelo ko moko mabe bande ko botala ba maman wa papa o ba ko soni ba papa pe musu bazo banga prix bazo banga montant oyo peut-être pour voir que docteur dans l'expérience belé on t'appelle docteur on kena so ba poto Amérique États-Unis a kita ti Europe parce que l'Océanie ba pays d'Afrique loin tout donc toujours un cheval wana nzela na ya kita pas pamba sikoyo ba to comment banga par rapport à prix à montant wana est-ce que le docteur a rappelé cher par rapport à produit azaka cher te Yves les bakanisaka eza bongo te bato so basenga kutu cher bato so basenga cher il faut nyo kwamite OK de boy bato sengo mbongo belé donc ngo ça kutu esali à tel côté o tiele ngo pe makanisi mais esali pe le côté on se comprend mais et pas docteur Mogijo ye o sombi gam na yo o saleli parce que tozana mutam tazana posonaye ya na poso mususu ezora traitement mbala moko ya na poso mususu eza makasi ekuba
Vous comprenez? Donc, pour ça, tant qu'il y a un docteur, tant qu'il y a un pacola boy, ça il faut tout ça. Ok. Faut tout ça pour y avoir money pour son ayo. Aïe bien pour son, attendez pour son. Aïe pour son mutundenge za. Aïe que pour son ayo za makasi. Pour son ayo mukamate na yo kota tinda troisième couche, ou mukamate neza na deuxième couche na première. O pesa likolo. OK. Vous comprenez? Yango wana ba comprendre te pourquoi mi balé boya mninge sili avant ya yo sinante. Yeba ke ya yo e kota makasi par rapport ya ye. Pas pour son abilo pesa ndenge mo côté. C'est ça. Alors nango solo na bande ko to saka au docteur a yebisa yo yango wana nde ko salela. Voilà. Liloba na bande ko ni surtout batala biso ba maman ba papa oyo plus bazala mukama tena ba ope bazala ngote mais pour que va garder le poste na bango ça va toujours bien il y a nek docteur ba ki le poste na biso eza lokola libumu na biso eza lokola munoko na biso il y a ka et mais la rapé mai nek docteur na biso donc ba biloko na surtout le poste ça on peut pour ça ba maman ba ça ndenge nini et puis peut-être sur la différentes adresses on va koleka pour que ba la solution par rapport à le poste na bango en tout cas pour nanga na esi ba maman na ba papa pe mukamate bazali pour tata ba plan de tata papa moko tala mukamate vous comprenez les appels là qui to côté surtout pour na bala ni bala masi ba basi pour ça fait comprendre peu vous mona moto oza mukamate en tout cas yaka parce que pour son abiso pe ya na posa kolia pour son abiso la posa komela mai pour son abiso na posa mafuta moko ya bien vous comprenez mukwana pe so ozolia bien Yves olia pe na bien ozolia ba bio Attends, par contre, ma fout à mille, au moins, ma miliki, au moins, la potion au pays échanger. Donc, il dit que pour ce pays, ça n'a pas ça, il y a billet. Vous comprenez? Baya et belé, baya, baya, on l'a mukamate, pas docteur Mogi, j'en ai bien gabino. Docteur Mogi, j'en ai bien gabino, j'en ai besoin. J'en ai besoin pour t'attendre, mon mot, t'attends en abattage, na mokili. On a yé, pensa, quoi, ça a besoin, mon mot, na mokili, attika en abattage. Boya et belé, boya, osana mukamate, kobangate, yaka. Et l'organisation, c'est la première position. Pour éliminer tout bâton sur batalaka. Pour yo sona yena Yves na so na oboite. Yves ndengeni te no chaka bo. Yves ndengeni pour na tsana tala yo. Ozomona. Donc baya bambonga ngoto somba na obiloko. Bambonga ngo ozwa ngo somi na ngo boyo somi na ngo bo somi na ngo bo. Mais pour somba mafuta na yo gam na yo misatu pour na kopakwa ni lomi. Eloko neza. Eloko ezange zate. O penda brésilienne, o penda souki, au moins $700. C'est que somba gamme ya yo ya poso na yo e boso poso na yo des problèmes pour so olati ni soki brésilien nango et pokané lo na yo et peso et salo kitoko c'est ça les problèmes. Voilà, adresse pas Luka docteur wapi ko moni wapi en tout cas docteur Mogijo azana victoire. OK. Ana victoire en face à la maison communale ya victoire. Azawana au mona kaba so talika en face au mona kaba commis docteur Mogijo. Et ça peut être kubunga na te et ça en face à porte. Il y a district où? Il y a district à Fiafuna. Il y a transport qui n'a pas. Il y a Kingabois. Vous comprenez? Il y a Ngoana. Il faut que na ville, dans l'ancienne galerie, au Mathieu Scalator, Wana ou Ekoufa, au Mathieu Scalator, na droite na yo. Au moins, la photo na biso ezana ba mama chako ba isobe ba photo na biso sote ezana. Au côté na porte, on a ko tokete kota. Au côté au mon escalier. Au Mathieu escalier, porte au mon na kaito tala yo wana, ya wana. CPDS na biso ezawana auquel isusu na nini na bandal na rebaka yao na la police ambata pour mona docteur Mogijo pe azaka wana auquel na avenue Lubefu na lemba arrêt Lubefu na avenue Lubefu otonika na luka pas docteur Mogijo au kiti pour mona docteur Mogijo azawana donc na yolo wana na yolo na kimwenza hôpital na biso pe ezawana hôpital na biso sala ba opération sans cicatrice to sala ka to nani to sala laser ko bota na yo robota penda cicatrice ko opération o ko mona cicatrice ezate basali yo nini opération o kyste o appendicite o nini o mona no cicatrice parce que docteur Mogijo sala opération sans cicatrice. Ozomona batata o ba troisième âge banini ba mama misusu babuka na makolo misusu ba mikonge buka na ba misusu ba gumbama muso asala accident même ba jeune muso asala accident makolo ezonga te bona oye pas docteur Mogijo l'hôpital na yolo na terrain Kankar au plus terrain Kankar mu Congo au mona station ezawana au talika boy pa au mona ka ba komi centre hospitalier docteur Mogijo attention compliqué au tourni et compliqué te pesa ka côté station en diagonale au mona pas docteur Mogijo ezawana. Voilà. Et puis comme ça na té docteur Mogijo atikala ki na poto pona ko sala ba découverte ya kisi moko boye il faut bimisa. Ah, o lo bagilo te famille bali. Ya batata oyo. OK. Makambo ezala raté.
à cause na moi si boye makambo ezate ozo comprendre asala boye makambo ezate ameka boye makambo ezate docteur Mogijo azob misaka na mingi te bakisi wana oyo ko peso bo pikiliki ya kozala na mama voilà ozo comprendre bo pikiliki ya kozala na mama pas jeune mususu ba melite ma bakisi mingi babaki mingi bazui bakisi bakangi kangi na badiloko na bango et fatigar bango. OK. Akoka susu ko telema na normalité. Il faut kaka atakis. Vous comprenez? Docteur Mogijo azwana ba azo bisa ba kisi toyo le bango ke ba kisi bimi. Ba kisi ezana ekozongisa yo mutu. Ezana na kati ya labo. Ezana na kati ya labo. Ekozongisa yo penda jeune garçon ndenge ozalaki. Osomona, c'est ça. Merci à Gabi, tout na suka ya émission na biso, mais to koyisa bandeko ba otala biso. Alors docteur Mogijo ayambara na ye ba jour nyonso ezali ouvable. Donc du lundi ti samedi so boluki docteur Mogijo akotaka week-end kaka ya système ya anglais samedi wana azalaka pena na ba patient na ye dimanche ape maka po lundi azonga su musa. Donc chaque jour docteur azalaka ba toko benga na numéro d'affiché et ce soit oyo ya France et ce soit oyo bomoni ya Kinshasa bokozwa docteur Mogijo akoyamba bino na kimia mutu muso ya maka téléphone te ye monga ya maka ato yambi wazali bongo collaborateur na ye yeba ke docteur aza pembeni wana akoyeba makambo surtout beaucoup solola egeleka malamu. Alors ya Gabi tokomi na kaya ndeko na biso Koko Bilali à ce petit moment ndeko na yo yaya na yo azana ba problème le boko juillet problème ezala ko alors bien quoi qu'il y a un bon salopin au liboso a glissé à colis à Boukani babukani te mazu choc a évité sur les anini a du choc. Alors moi si pas qui mena ndaku a même biloko ni surtout na 207 akenango et pas na bango tant yo moni ndeko na ka o sali ndenge nini leli natala ki encore lobby batinde lingango demandi kota na sekilo biloko na kufa a sekisinga na ndemo ka osakana te Comme la kofa de kate foka moi si. Oh. Ça va dire moi ça estima ina ngote. Siko. Ah mutazana nti. Comme bila ya ba 50. Mais aluka moi si mususuti. Aussi basé belé. Basi basé belé. Bon moi ça ko bila li omoni auparavant azaki bien. Na deux parts. Azaki beto sepela ki na makasi. Ko bila la changer. Ko bila la ba argent. Ba argent na dini na lopoko na nini tenki toko munene ba kecha kitoko ba pola atuka moi ça na bongi saki Koko Bilali par après ndeto comme ko kasi ko so leki kala balabala wana ndeko na bino so souffrir moi ça zo faire souffrir ye ndeko non donc comment qui sous bien té poso mona et comment il sous bien té mais basi bana ba belé ya zo peka moi ça olinga e la faute qui mena parce que Koko Bilali moi masanga ngo izonga peut-être moi si na boyi pour la masanga na donc ça zo kata tozongela kasi ezonga ki parce que moi ça comme ko sale ba aventure yango ezonga ki c'est ça le problème ozo monde c'est ça le problème poto to ngato ke na Koko Bilali mais moi ça comme ko la kele mabe akokende te to kotala akobekele makolo ozo monde et c'est est-ce que ansa ki ne bando sola na ya lamba e malgré ça ya moneka Koko Bilali akokima e potango ezali awa ovana ndako ya nani nani akozwa yo alinga akenda alingaka zonga na ye mais minute onda sa zonga na ye kasi biso bata mbongo loko azosouffrir nganu bongo toki koke koassiste tonga mona okoka te babi to assistaka moto so aza na pasi e non soki akufi loko alobi likambo ya liboko so liboko esali nini yango wana basiste bakotie radio basala ye banini eza grave te donc comme sango pa président masumu voilà ya Gabi tozosukisa na makambo ya ndeko na biso Suzy Bantu oyo lelo bato basi bakufa kala bozosungisa eza kitoko te eza bien te non nga na obimisa makambo te babisi makambo ndeni émission avec Aisha natali komba dia dia na Suzy natangi yango wana émission ya Aisha Okoko olobi loko moko boye wana ba oyo basakanaka nanga na komisaka bango tina suka ndenge na komisaka moko oyo nasalela ye même na film ata sikoyo soko ye oye pa nanga omekanga na ndenge mabe oye po bomanga nokeno ka bongo yo kasi natiki te ata sikoyo mutu aye po bomanga yo bomanga yo tikala obomanga po nasali oni nasalaka mutu mabe te nasalaka mutu eloko te
Parce que mais bakangelo mais soki eza yote ezwa yote parce que ska ba moni yo mabende yango wana soki yo za problème te ikozwa yote nga nazobondela mpona bato oyo mutu oyo azolinga bomanga oh bayeba bomo se mutu alinga bomanga nga na baninga kobondela ozo comprendre baninga kobondela soki ezwi yo c'est que yo nde mutu olinga bomanga sonde balokanga lelo sorcière esala ndenge esange eloko te ekosalanga eloko te yo soyoka te réponse na ça pere réponse kala esange eloko te mais siko bato basala allusion na ndeko Suzy parce que baza na confusant o ezosala bango baloba boy mutu boy baloba Suzy baloba Diana obo te bala na confusion bala confusion ozo comprendre bala confusion Diana nga azali ne problème te azaki camarade nanga. Vous comprenez, camarade depuis pas major, depuis kala, mutaya kane pas major, eza Sami Mokili. Na PCMbo Tesika Zali, mutaya kane pas major. Après, ça doute la joie qui est, il y a comme Koya. A comme quoi pe na ndenge na yemoko. De ba comme ko tiepe na ba film ndé toza ko zala, tozo jouer, a comme ko sala pas vient na so météo, M sino hollandais pe ba tournage pas météo, toza na so bien. Moi ya pas na to faina biso ta une semaine, akieyi, vous comprendre. Vous allez na so bien. Voilà Diana. Mais problème ko bimakatangu il kamwesama ki wana na sa mutu fona silika na silika ki après wana na problème sauté car belle vie wana to kutana ki belle vie wana to zaki to kutana pas belle vie to yambani zaki fin de l'année to yambani to sololi mais ko sola la biso liboso to soto yambani nani ya o ayebi to comprendre tonton o ayebi ezaki na tournage à Samba o ya Lisbonne ezaki na tournage na ye vous comprenez et bingwe pas alaka to tunaki na moto na ngenge ozo comprendre to ngam na kine ko banda ye na pese mbote ebi kandi asaka babilo ba fier ne ba lolendo na ye na seki na ngai na pese mbote ngabina za na pomme noté ozo comprendre esi ba na pa ba do bande gabi azana na pomme te le makambo ile ka kese le ka ya edi kutu pe ya edi abi yaya so muta sengi o pardon o ebi na lola nzamba sepela ndenge ni muta bakisa lobi na ebungu vous comprenez? Nabi na pomme na autant parce que na ba mabe limbisa nga senga na bolimbisa so na ba mabe vous comprenez? Na senga nga yepe si to ndiko so na biso pe wana to so moko na biso to zo tourner pe bien à l'aise vous comprenez? To tourner pe ki to ko à l'aise si liwa après to ko yamba na susu na ni na belle vie vous comprenez? To na problème ni susu te na Diana bon na Suzy bon yeti akufi to so la kazi na hôpital kutu ngazo na otala na ke na nini na hôpital ba esinga binanga ndeko noza na 3e niveau na matite na 3e so ba prière yo sala ke ba prière normal tu ba prière oyo ya nguba de ko ba bima ba ça peut comme église o ça comme église na osambusa ngote na ba prière moko neti ya mabe quoi na osambusa ngote nzambe ye moko abomaka abomaka nzambe so lingo tungisa mwana oyo atie na kati ya mokili aboma yo boyo nous vous singela batuli wato dami mtabo boyo vandi ligoso na omoni nganga ko kozala nga na fai nanga nga na osambela na ngai pour comprendre yo muto zwa na ndenga mabe nzamba ko kolongola opatika mwana na ye azana kimia ata mwana oyo poti so lingo lia eke azamo pona mya nzambe akolongola opatike kimia so mabe nini yo mona boye bake bani nga baboma yo nga prière na ngeza la ka bongo OK na so na tante ya ba nzambe limbisa mutu ezate nzambe boma bango bazo luka baya ba ko boma nga boma bango pourquoi messieurs pourquoi ngai nde nakufa yo tikala non mais soko kufuki lola to ke naza posa okende lelo te naza nanu posa okende lelo te Yves nakende lelo te ozanan nazanan mais bato bamoni nakana koko moko je m'en fous ngapi na posa bato basepia nanga te est-ce que vous s'excuser te na maman sur le gars te na ko excuser so na lie mutu ngaje na mutu te na s'excuser na ndeni bon attends maloba no bato bamona ko mama be olobaki basepia na et c'est le cas wana makambo zo balanga lelo o babimisi lelo et le kakala ba lu ke échappatoire ya makambo Richard mais makambo Richard ezali
ezali ozo mama Richard ezali ezali ngakutu na yo faut na ba bete ngakutu na batini na bi nazo bakana na ngambo na nini ya bela te nazo bana batu nyonso to oyo basala ka maboke pourquoi bakanga makana bilongi moko pourquoi bazwaka pe baninga te ke ozi oyo na bako na émission ya nini ya nani ne peut-être mutuna ba émission na ye vous comprenez bozu pe oyo pe aya pe oyo pa ya bokanga ne bilongi moko yango ba misuba to fanda souci ezo sala bango na lobe na kuna bango te lobe bango bakana posa ko finga voilà Gabi olobeli ko mongo eza au échappatoire par rapport ya mort ya Richard bazo ka bas pas échapper mort na ye babi misali kamba dapta Diana babi misali kamba ta Suzy bataba de basiba kufa kala esene kala ngo kala bosi ko ko ngam na liaki bango poni bafana ba ka kanga ngati ko kangisanga te OK ngalo kwa na liaki bango fana ngo bayati Gabi yo mto liaki bande na biso toke na parquet bato babia ya Gabi ala souci mingi ya ndeko na bango mibale wana ozana souci mingi aussi ya Richard ndenga tiki souci nani babi oza pe na moi souci ya Richard yango ozolo baloba bongo po bato batama matanga ka mais na ba réunion yo mo ozate na liste oyo batangi awa liste oyo batangi ya matanga Richard ya Gabi otie mbongo te na ochate mais soto pesa moto na ochate na okene pe réunion te pour la nini soto pesa na moto na réunion na okene pe réunion te na okene pe bembete la personne a koufi bayate. Okimi bayate. C'est pourquoi ni bayate. Bayate. Yana le bien. Okimi et Bembe Richard Koya pour la nini. Te na okende te. Bon. Na okende te. Au contribuer pété. Na pesa ata différente. Réunion sous les vendre. Na okende pété. Matanga il m'a mardi. Pourquoi bazana posa kangana ya? Et na très important. Bana posaka na parce que vous êtes excité par moi. Bana posaka na kende. Sorti encore là. Ba yeba soke kozala ndenge nini. Na yebi programme nyonso. Na yebi programme tout. Yeba tela gatela ko bambongo wa. Na tela ngambo. Na matanga. Ba récupérer mbongo na bango. Na zwate? Ya mutu moko tikala na ngoti. Neti nani? Na oboya kotanga bakumba ngaso tanga. Nazo pela ngotanga bakumba. Meti mbongo na tika nango. Jérémie aka fini na liboko. Bonga Jérémie na zwaki na maboko na nganga moko. Monga Belleville ozwaka ozongisa ya Belleville pe na zwaki. Na zwaka desa. Na bana na zongisa te? Siko yo na songo. Utapenga kwa matanga na zongisa. Na zongisa te? Siko ya baninga mso zongisa ki ndenge nini kangaka. Ya Belleville na tika na zwaki yango. Na oya ya Jérémie pe na asimisa na liboko na zwaki yango. Nani susu bakosa ata ba 3 personnes. Ba asimisa Marie-Hélène. Asimisa na pe liboko na zwaki yango. Bon sikoyo lelo mninga na yo atiki biso ko contribuer tata manda na contribuer te na contribuer te na sa contribuer ki na oya Suzy na contribuer na oya Diana oyo na contribuer te OK voilà clair ko contribuer ba mbalika point te na contribuer ki o ba ba kufa kala o ta ba 50 ba 40e année o ba 450 yebisangana 2 ans yebisangana 2 ans wapi ba 3 ans yebisanga nanu boye kozongisa bato bato ebele bazobina pe ngane na bina te boniko voilà nini po banzoto emelama lokwamba koma bamelama lokwa mikomboso boniko elele na bina te moi ça sonne la reine des immatures oh lele ngaza la reine des immatures ngane na zaboy Nata sao les ça de fête. Boko kanye na ngato kutani fara fara bebo ane loko ngolo bate. Yo banga te. Nga banga te ngala mutu te. Banana bandaki ndumba kala yoka mwasi okani mbandani na ko betanga. Omona akovanda na musika ye afandi akoka suko simbanga te. Ngana mwasa domination. Bo ndumba otile lo sala nga. Nga mwasa domination. Oyoka ta disolo ke mwasi moka ko menacer nga. Pardon monsieur Sili, à la prochaine fois on peut s'emboter ya Gabi. Chata pata, ndebo okokanga bino. Bokokanga te. Pesa mbote numéro de téléphone. Nana mto pesa mbote le leza mbote zate. Numéro. Il y a pas de mbote, il y a pas de numéro. OK. On comprend. Bonne année la prochaine. Pourquoi? Pourquoi? Na silikité. Na silikité, na zo expliquer au compter mibali Na ko compter mibali garçon théâtre pe ba garçon théâtre bo benga ngate. Bo ba ngabe po ne tangi kombo nanga. Bon yo moso batangeli. Otangi nanga combien? Mibali kaka. Yo mi balé. Kasi mi balé. Bonga na wanga naka. O basala ba grande dame. Bona ba gumbi mi Congo grande dame mi bali nyonso.
afupulu papa so azakoloba afupulu pour asilisi bango ngate. Voilà, merci. Tukutani balasima.